ABC1, c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Bande ko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote bisika no sezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Bande ko balandi tozali penza na spécial rek oyo elingi koloba ete les amis de Kindula yango bozali komona biso katikati na oyo sika pe bokomona bilili na mlombango penza lolenge nini makambo ya bango ezali kotambola basangana kipona nini bazali komokundola kaka liwa ya moko na biso héros national Rossy oyo asilaki penza kotika biso na liwa oyo mokili mobimba bayebi kasi tala batola mibeko batelemi pe bamokati likambo balobi ete le 17 mai ya sanza oyo nde bakobimisa nzoto waye bakotia na asa 9 na yango bandeko balandi po ete ngai wabino j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. Océan de la presse alobi Bolanda bino moko lolenge boni président Kindula oyo boyebi eke azali pe moko ya ba force centriste oyo azali vraiment vice-président pe azala kapeli sous chargé à communication pour ete alobaka malamu Bolanda la barakwaye boni elekaki na mokolo mwa lelo à vous l'antenne Jimmy Boembe. Après tout ça, là, moi, rafraîchissement. Mais avant toute chose, j'aimerais comme la création d'un nouveau type d'homme doté de nationalisme et de patriotisme qui travaille réellement pour le progrès de notre pays. Notre présence en ce lieu marque notre attachement à cette vision que nous voulons que chacun de nous en fasse sienne. C'est avec cet appel à la conscience patriotique que nous vous remercions pour votre présence et que Dieu soit au centre de tout ce que nous allons faire ici. Je vous remercie. Voilà la mentalité ya Congolais ici comme égoïsme. Donc, pour bimisa 100 francs, 500 francs pour la Congolais, ils ont un problème. Mais pas ça kaka. Na yebi sute que sur yolo wana yango ou bien yolo va déplacer yango. Yolo ezo. Na donc me retrouver te ici ya bolega na muntu ba ezate, moi au koma na ndako na ezate. Yolo ezo donc na point wana de côté au camping, côté donc place wana ezala kineti place mo kitoko ya osakana te. Maintenant, on a retrouvé des gens qui ont été na 19h. Si on a le ballon continué de là, il y a un gars pour que nous ayons le moyen de se nous sommes là, parce que c'est meilleur. Ici, il y a des gens qui ont été bons. Si on a toujours qui est de 2016, justement, on a 2016. Oui, mais c'est important de dire. Mais je ne pense pas que nous pouvons continuer à se lamenter sur le roi et Rossy, parce que Rossy a un modèle et Rossy a dit un modèle wana na 4 minutes. Donc tout ça là, tempo on a besoin de liboso, ou bien tout va nous là, bairo wana bakenda, n'engue le mot bakenda tout les raïna. Comme les musiciens pour faire bateau peut bazo pour na pona mboka quand on bengi ba modèle ba héros ba pour faire et tout comme tout va nous comprendre que au non c'est pas moi bazali ko la ndira au ba on zo na na pona intérêt ya mboka pona intérêt ya peuple congolais ya monde biso to kusala que tout continuer na yango pour que makambo change na kata lutte ya Rossy ezalaki non violent azako sala azako bona betumba ya maboko te ya violence te ndenge balinga eza mwa compliqué mais ezalaki non violent yango wana tshisekela ndati aye kokufa
omona ete azo maluki omona ete azo mabanga baba makabatu na balabala babuko bamagasin ya bato apesa monde ordre non kote mokobuka zando kosala monango lutte non violente et soki botangi mikanda nyonso Rossy atikaki prochainement nepala kotanga bino bamemo oyo atiki okomona te aza koloba toujours tobunda bitumba ya violence te kotambola ya pamba na nzela ekoki kochangela lobi bakonzi achange mpe façon ya gouverne moko ezali idéologie moko ya monene. Alors lelo toye awa pour que toyeba bacotisation ebandaki déjà na niveau ya baresponsable yala e bao namba bapesi nana cotisation na bango te bapesa. Merci Nabino bandeko bouti penza kolanda vraiment na bokebi nyonso boni maimango malekaki kasi tina makambo ezali nini ezali bobele baninga ya Rossy balingi ete mwana mboka akundama baboili waya ye ekoma lokola eloko moko ya kokoso oyo kokanga maponami kasi mama na likambo oyo ezali kosala penza baimboka pasi le 17 mai binono so boyebi ete na 1997 ezali bongo ba libérateur ba ye kolo Congo ba yaki pona kolongola nkondo Mobutu na ebonga wa ye pamba te azalaki moto na matoi mangongi azalaki koyoka te kasi bobele mokolo oyo batu ya PPRD ba sepelaka na AFDEL na bato ya bango bayike bato balobi ete bobele le 17 mai 2018 nde babimisa mwana mboka Rossy bomoni yango boni ezali moko te ya kosala lisusu pasi na libota lia ye poete mwa potopoto pe ezali kati na libota wa ye na kozwa mwasi wa ye poete asili kolongwa wapi epai ya babokilo na ye bisika matanga ezali azali sikoyo kovanda na rigini epai ya yaya na ya mobali abengaki ngai mopanzi sango ya Congo yaka na lekale miso pona loba mai mazali koleka kuna mwa misolo soki ya bai politiki to ya badongolo miso toyebi te nde ebimisi mwa kokoso bakomi kofinga ye mwa ndoki makambo baike nde libota wa ye eyaki kozwa ye pamba te bato bayaki pona ekolo koya kobimisa biso lelo ebembe ya mwana mboka Rossy ekomi lokola ata kopiodi bawelaka ye lolenge wana te na yango moye penza na loba la bisika ya bato bango moko balobaki ezali te nga mwa maloba lange ezali ka kobeta sete koloba yete bana ya mboka maponami mazali koya ba distraire bino te ndenge bino moko bato na lopoto bolobaka bana mboka bofungola miso wa bino Rossy alobi ete peuple atombwama peuple akende liboso mwana mboka akufi atiki maloba waye na monoko alobi ete population bolala te peuple congolais botelema pona kolongola boumbu oyo soki penza maloba ya mwana mboka Nkondo Tshisekedi ekopesa bino esi esengo bobakisa pe maloba ya héros national Rossy pamba te mwana wana azali ya solo elenge oyo atelemaki alobi ete Congo en avant na maloba wana nde tosukisi na biso émission tolobela mboka Congo ya mokolo mwalelo mbote mingi na bino bato bosomba fidélité ya kolanda émission tolobela mboka Congo pe na babone na biso ya 3W ABC 1 pona nini te mama Chantal Ayao mama ya yambo ya ABC yende penza afungola monoko waye nde océan de la presse abima mbote na yo ya koleka mama Chantal Ayao pe libota la yo mobimba mama mapasa lolengo lingaka babenga yo Sandra Nila mbote eute painanga mama mboyo mbote ebele ba pouramento angolano vraiment nazali na esengo ete moko na lobi bolobi na ya pe ko sala émission na Angola bino moko boko prendre en charge merci na kosola yango na patronne na ngai la patrona bongo la kokomela bino princesse Florence Batondo Mido pena mokambi ya ba mama ya Angola ba femme capable la reine Olga Lompinga nazali nanga koya mbote la bino nyonso penza baye bo sepelaka na émission oyo bo s'abonner massivement pamba te makambo malonga mazali na ekolo Congo oyo bosengeli koyeba yango penza la bokebi na tondi obotondi pare ya émission ngai sango mokonzi pasteur Didier Lompinga pe directeur ya cabinet na ngai J yonde na mosala wayo ndelelo na komi awa esika bozali komona ngai précisément esika oyo pena tozali awa ezali wapina la Galilée epai ya mwana mboka Félicien
Kindula na lemba. Soki bosepela ki penza la émission ya lelo, bo pesa bongo matondo mingi na mwana mboka oyo andima ki penza ko telema na sima ya kamera Jimmy Boembe. Jimmy Boembe, zoom na zoom. Nzambe a pambola yo. Nous là, on s'informe, on se cultive, rien que pour vous informer. Sache-le, on est mieux qu'en face. Bye.